Et voilà, fidèle internaute, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Kin X et à travers votre site préféré EHP Media. Je dis EHP Media, votre site préféré, fidèle internaute. Voilà, fidèle internaute, je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes. Ton feu se peut, et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Marchevêque Medi, autrement dit Dizamatch, la racine pivotante, la grande marque leader des orphelins, le roi Salomon, le 3 fois l'aigle, le 5e vert, le maréchal de la presse. Vraiment fidèle internaute, pourquoi pas remercier encore Kevin Kanza. Oh, ça la prise de vie, c'est grâce à Ende Bissonabino, internet tout le monde en c'est grâce à Kevin Kanza, oh, ça la prise de vie. Et pourquoi pas saluer mon petit, Yazana Luanda, gloire de les trépieds numériques, n'a pêché au mot de place aux alliés, tout beau, ça n'a jamais. Esprit n'a toujours n'a qu'à EHP. Ça fait vraiment énormément de bien. Fidèle internaute, Nazo Yambelabino. Moi, on va la ligne trop, malgré du mois temps. Malgré ce mois tant sur la nette, mais vraiment, na linga mingi dadi mola, vraiment na linga trop, na linga to ce seigneur loba alobaka, dadi mola. Marchevêque. Boni. Ouais, ça va kala fort. Biga disque bimati lelo. Na ça la respect na internet sur ba biso, moi chantier faire bango et ça bango bien makasi. Mamote na bino, na lela bino ya trop. Nazaki moi muki malade mais à l'instant. Mon pique qui va beaucoup de déjà, qui c'est Sili boulot. Toujours soin taïbo. Tous mes cannabis vous allez moins bien, vous allez moins propre. Boulot soin taïbo, c'est personne qui soin taïbo. Et c'est personne. Mon père, mais on a soin taïbo. Naïbi qui va bien Nicodème de soin taïbo, donc voilà. Il y a des propres soins, boga, donc voilà. Soin taïbo. Mais besoin de tout ça là, merci beaucoup à la Dadimoula. Boni sango mouvement pepele, mouvement qui toko donc samedi tout est au bétana. Kermesse ya Palme Beach. T'étais tout fait tout flamme donc qui toko makasi. Bah tu vas s'épeler qui pour qu'est-ce serait et vraiment. Mais tout n'est pas tout son pas. Tout n'est pas tout son pas moula. Barbie, bozo me kababi, ok, ça n'a bien né, bozo ça n'est pas pour prouver battu. Tout est tout drobé, on a vraiment tout drobé. Barbie, bino bolinga bossa ba mamonde ne pour prouver battu. Aujourd'hui c'est quoi alors? Tout le monde est kalissu bobé tata Raphaël. Ah maman c'est vidate. Tayo mo on est pour prouver. Tico, un vrai musicien, un vrai artiste. Et c'est lui là qui a la vision. Vous se comprendre? Ils attaquent comme Mahamba stade ici là, et s'il est pété. Il a déjà. Tout le monde peut m'envoyer concert à poto ici là. Et voilà, boy ben amino ke bo beta te boy ba inabino. Mais tu kenda poto moi. Orchestre kenda poto. Oui, ne répéter. Problème est atteint. Mais tu kenda poto. Ne répéter. Et deux. Mambo ya stade ici là banini. Au moins attends tu beta siko au moins que mambo ici là te. Ezaka que artiste ba comment siko ko comme il m'a mouqué trop. Mais un artiste, il faut qu'il soit grand. Ce qui album nous est bêta quand tu as du succès, il faut Kozaka. Il faut Kozaka. Biso tu as une ambition grande. L'ambition na biso ezate que notre bêta kana ba ti. Wa ba stade wana ne. Bêta na ba stade depuis kala mingité. Ba matadi wana to bêta na ba stade ba matadi. Donc voilà. Mais mambo ça ba mo nse bo lingande bo ça la po ça te mais bozo lingande bo lakisa na ba musique na bino nze bo ça la po pouvoir ba bo lakisa na batu. O bino bo ko sala. Siko batu ngoni ba nani biso to prouver. Ba mbiaka musique a Congo. Et biso to prouver ba mbiaka jamais. Bango déjà ba sala. Biso to sali na noté. Donc biso to ko sala. Netima mapoto. Bosoli na ba combattant te, boyi ba ndule beta makana ngote. Tout le monde makamba ba combattant te. Ngamugo na combattant. Ça ça va. Tout ça la mission na on bango na combattant. Donc
Ce qui m'a envoyé bien te na lobaka. Dollar réseau mata du jour au jour nazo loba. Te mamba concerne bien. Te yango no bisa oh mais c'est ça le combat non? Ba bundela mboka. Ngape na bundela mboka. Ba biso to na ba diplôme à danger, ngana diplôme à licence, mais je n'ai pas les boulots. Na lobate na lobaka yango. O salati. Tu vas ba licence nous bazan neti yo vivaka. Bon, bazane tinde ngana vivaka te parce que ngana trouva ki option moko boy koki au côté là nga moi benda bende ko la facile. Vous comprendre? Mais il y a tant de diplômés au ba arriva kaka ba bureau. Ba travers na ba bureau te tilelo. Ils ont condition te. La belle condition de vie ezali tango tangin chiki na makambo moko boy. Ils font chiki yango ezala bien. Botika presser les presser viens. Viens. Vous comprendre? Donc il faut ezala bien. Lui c'est mon ami. Il s'appelle Précieux. Précieux Skin. C'est ça va. Lui c'est mon ami, il s'appelle Précieux, donc voilà. Donc yende Swentaibo. Babulo izati. Mboka iza bien te. Masa no mais moi noté hein. Témoin nangati. Nga boti no moi mobilité. Voilà. Donc vie ezana ba nenge moko boye. To vivre nenge to koki ko vivre te. Ba Angola, ba Uganda, ba mboka miki ba Namibie eleki biso. Na kina po dame maki donc ba mono za danger. Donc so mimika bana bokeka na nini na nice crème wana bo dame ata crème ba mono comme si on a là. Do ba mono comme si comme un bourgeois. Or c'est pas ça. C'est pas ça donc moi na fois il y a crème. Moi na il faut akindi ba shop somba oyo ya lingi ko somba. Yango nde pexi bo betole yango na bisa ok ngape na za combattant na bundaka. Si ça ne va pas na lobaka. On se comprendre. Mais que loba ne sait que funa lobana banda ko finga ba mère ba la télévision, c'est pas ça les combats. Ngala tuna question boyeba ki boko beta te bozaki pourquoi? Biso to yeba ki ke to beta. Les gens qui sont venus, des ordres wana, ce ne sont pas des combattants. Ils allaient batumogo ba groupe ya batumogo boué, ou ba bande ko sala ba comparaison. Comme Papa Chéri a bêta T, comme Fali Poupa bêta T, comme Weranson a bêta T, comme Jibem Piana bêta T, hérité payé à ko bêta T. Pour balba ba musicien ba ko bêta T. Wana siko ba combattant T. Wana comme lutte mususu. Wana comme ba compte à rendre. Wana comme jalousie. Bien sûr. Parce que les combattants, digne de ces noms-là, combattants, nassou la capena bango à tout moment. Non, ils ont des fans de l'orchestre et Betati. Basali Makita, Koyako Panza, il ne faut pas toucher précieux. Vous se comprendre? Mais ça la Makita Morobo. Mais peut-être comment il va combattre plus jour. Non, il n'y a pas une école, mais Coco ma combattant, il faut aller aux qui n'a lutte ni. Aux bunda pourquoi? Est-ce que balobi que solution est singaki il faut ba musicien ba sangana. Même Kofi Olomide lobaki yango. Alobi solution ya maramwana et route na musicien morote. Il faut un musicien ba sangana. Elo ya libosa lobi abi ba musicien peut-être ba amité mama moi hypocrisie za moi trop. So tant bino bozo meka bino mo bozo moi te bozo tumbola ba yango ngape na lobaki yango. Moni ba vient na biso ba les grands mopao ba Papa Chéri le roi de la forêt. Voilà. On a parlé la bichotte. Zenga luke tout est. Zenga luke toujours kangote. Donc voilà. Donc Fali pour papa beta ba salle mythique wana. Président Félix Oazé quoi, beta salle mythique wana. Ba Ferrego la ba beta ba salle mythique wana. Donc pour na bango, do ba mona que comme to beta na biso yango bon. To gotika na biso. Or mais bango soki ba télémaki. C'est hérité puis la bêta. Non, hérité à bêta. Tant wazala qui l'orchestre ya batu le roi de la forêt. Mais la carrière musicale là y na orchestre là il a 2 ans où il a carrière professionnelle là y nanou à bêtisa mythique on a été masala qui balance. On se comprendre. Faire à bêta stade. Stade Nakin. Bon je sais pas. On a noté. Fali à bêta stade. Là je sais pas. On a noté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Que là ni wata beta stade. Yango azo sala pour approuver bato. Non. Biso to beta musique dans biso
na ba fanatique na biso ki oko poser une question oko répondre à la question selon yo na opposé non senga bino répondre nga yango selon yo nous a héritier nengo mon héritier bandi carrière héritier tout ça yaza na liste ba wérité héritier selon yo utaki na liste ya ba faire na ba fali ou bien na liste ya ba déplique ba Robin. Différence entre des pliques Robinho, Ferre Fali, le roi de la forêt, na ba papa chéri. Na musique na ba. Na musique ne ba na tout ancienneté, na musique carrière na ye, vision na ye. Nga siko na ngoloba, moni ba déplique. Ba Robinho, ba collègue na nga na zala na bango na wengi musique à maison mère. Ne héritier pas un collègue na yo. Si, biso ne se tozala mais biso to kuta déjà héritier na kati ya maison mère. Il faut moi respect moko boye zalaka. Mon respect à ancien fou zalaka. Vous comprendre? Ba fali poupa, ba ferego là, bazali batu oyo ba beta ne héritier tout. Fali poupa na quartier latin, héritier na maison mère. Ferego là, azana maison mère, héritier azana maison. Kuta pe bango. Akuta ba déplique ba kuta gi bango. Akuta ferego là. Mais sikoyo, est-ce que obi ke déplique à ça l'orchestre avant biso? Oui. Oui, que Robin a ça l'orchestre avant Bisso. Oui. Fabrigas a ça l'orchestre avant Bisso. Oui. Après yo, Okocha bango wapi. Ça peut disque d'or liboso na yo o sanga disque platine mais tilelo. Sanga loko wana émission na sala o disque platine. Tilelo. Ata disque modi nanu te. Ko ngana ngai siko na émission na yo. Na linga ki na nous première question na yo ça la kende ni album na bino ezo betati. Na bande ko s'attendre na question wana. Comme poser une question wana te. Sikoyo prochaine émission na sala na yo présenter au disque autour joie. Pena la ka que tu as disque platine. Chaka pe maboko na yo. Oui, jour na sala émission na yo album na bino ezo betati. Album ezo yo kanate. Mais les lots question na kutu yete. Au lobby atate po album e belé bimia wasi marabiso. Na e belé bima pe liboso na biso. Tonga ya banani. Te na zo tonga te. Na lobby siko ke no yonde fo loba. Faut poser ngana question pour ni album na biso ezo betati. Manze monyo so peta. Zalma quelqu'un nzem ba générer sous ces kufa déjà. Nze bo na ba animateur té. Et kufa ba générer. Moni siko comme siko ko changer maloba. Te kasna ba générer ke kufa générique. Siko yebisanga. Album nini e bima banzembo tout et comme beta nenge banzembo no se betaka. Générique na générique mutu album ke zela libinza zo bima. Libinza. Denin. Voilà. L'album n'est pas un générique, c'est une chanson comme toute autre chanson. Générique ils en est bam, générique ils en honnête. Vous aurez ba animateur abatu. Vous suivez ba animateur abatu, ba groupe abatu, vous suivez animateur abatu. Diego Azan animateur à les rois de la forêt. Tolo ba mabinoti. O te nazo poser aux questions. J'entends ici nazo animateur à papa chéri. Vous ana Fabrigas c'est bien pour ba animateur na. Nazo poser aux questions, j'entends ici na uta anti-choc. Mais les lois Azan a wenge musica BCBG. Diego Aouta Tonya. Golbert Abouaki Diemba Aouti pas faire rigola. Donc on a vu que la musique c'est comme pour c'est comme la terre tourne autour du soleil. Parce que bino bozoa orchestre ils ont construit quand les musiciens bozuzu ba groupe da ba yebana c'est idéologie la musique congolaise. Si tu es fort ba musicien ba outa par-ci par-là ba roya o zo bango o baka bango o travailler na bango. Le lobino manda roluba champion voilou. Tala banda carrière musicale la ya kenda pototé. Pas daché a kenda pototé. Manzeku na mbonda kenda pototé. Koba kenda pototé. Mishka, Diego, Cédric Mbungu. Diego Milito. Ba kenda pototé mais lelo ba uti wapi. Ba uti poto. Jack Love. Bauto tambola. Siko artiste a bino même bino na potoka pour botam. Nzardo pena. Boti kae. Ngabe na zo ki visata? Kelly, Anaki. Botiki. Azonga na imona bato. Jires. Atikalaki. Est-ce que le 19 toi on a concert na Milan? Botika maramoyo, botika maramoyo. Yo ozala kaka boui mais na suka okuyaka. Botika maramoyo. Na yo kaka boui na suka okuyaka. Milan o bien Italie.
Est-ce qu'on a un bisaki qui est Olympia? Quantité. Oyo. Bobeta qui deng. Ngana beke bobeta te. On a yoko betezani. Mina be bobeta te. On a yoko betezani. Bobeta bon poani. Bona besoin bon te. Usa mamsuna mo. On a yoko beta isa ni. Parce que l'Olympia tout monde bino beta no Olympia te. Fabrice Nkidianga, le patron de la Triphase Protection. Tout nana nous tentons question ko betezani. Quand on est arrivé au point où ça la balance, que si sa balance, to fongoli n'importe. Obi point to betate. Nzimite boa boa. Oui, bi point ni to betate. Parce que ba incendie qui ba mis tout kalibanda. C'est pas combattant. Yo kana ibisa yo. Nde ba kolo nini sal ba lobaki non. Ba kanisa ki za attentat. Tu ne sais pas ce qui se passe en France, mais kolo ba tenté koma yango ba banga ki ni tété ça. To ninga to beta. Na Italie peto ça ça maka bongo. Sur les 19 to beta. Et ça maka bongo. Ka bongo ndenge bo beta te. Yo soué na yo za ki to beta te. Bo beta te, ba ni bo beta te. Na ndi pete ke bona pour. Ngana to. Là c'est ça poche na bino moko. Pour l'idée a rondi ma bariske ona. Est-ce que héritier Watanabe na drapeau ya za nango. Aza mutu moko ya obimisa mbongo na ye moko pour produire orchestre. Na poto na ndi. Héritier Watanabe c'est un artiste étouffé. Ko compare na batu musute. Bana ne ba déplique. Déplique yemoko kutu ninga za na yebi keno akomi comparer na Watate yemoko. Bo Renard yo Renard te. Et bon ça fauche. Bogi be Weranson président Weranson. Oh bon ba be papa na it. Muta bimisa yi wana. Bino gratitude. Et bon biso fallait ka to boire le roi de la forêt. On a parlé na e. Le roi de la forêt bimisi 7 jours de la semaine aboki wata. So ba papa banda mwana sali yango tozo ba papa banda. Kungana yebi pona nini bino bokinda kaka botala ka lisuka ya mwana tututu. Fable bino ko fable te. Fabre aza fabre. Surtout officiel la kepi na landi papa to pe basi. Problème. Ngape na kenda na sombat. 7 jours de la semaine na ngona parler. Fallait faire tout ça ndeni. Sala nga passe. Yo zo ka zenga luketu te za vrai chant parmi ba chant nga. Biso doit fabre. Même to lo bango c'était lo bango. Mon nga so na lobi ngape na uta wengeti. Fuka lo bana par na yoti. Il faut hériter lo baka po yo sepela. Yo limuna na ndako na yoti. Mais à part limon de belé ba na ndako na. Sankara boso la rabia. Te kuntele très bien mikolo kuta bominga mabe. Siko na moni ba message ku na ye na téléphone. Oh to so la kana Sankara bon na Sankara toi na problème te. C'était juste que la longwa qui orchestre ko perdre frère. Nesiko bu travaillaka et botisaka kaka ba rancune ko finga ko chola ba jeton tout. Quand on a compris que non frère a sala ki chemin na ya bien. Ngape na comprendre que frère a tikala ki na chemin na ya bien. C'est juste question goyé baka na yebi que Sankara moi je vis bien Sankara aussi vit bien. On se comprendre. Donc mutuna muto vivre bien à part na ye. Olivier lisusu bobaki. Olivier pa uti poto Olivier beta 8 ans kindara su poto te ma uti France. Et puis azozonga su Italie. Après Italie, États-Unis sous ça. C'est sa carrière. Olivier c'est un artiste. On a tout chance. Na vie au total a oh comme intégration est bien héritier. Exact que non ba oh ka bazwa mbongo na vie bango ne baza important. Ba biso toujours non ba makonda te toi important te tout ka complexe de supériorité ngana vie na na boya complexe de supériorité. Moi je préfère nalia nanga matembele nalia nanga pondu que oyela nga ba makambo moko bo na ko boya nanga yo. Mais qu'est-ce que j'avais dit kiango? Album ya président Ferrego là ouais qui to ko makasi. Très bien, surtout Poisson d'avril soukana chan. Nini o moni apport peut-être wa ba qui c'est pas na bino ça qui. Pas na biso nini. Album na bino bineza la kité. Réflexion à président Gola, na réflexion à président Watt, ils ont né moko. Ça la musique. Ils ont musique mais chacun a sa façon de faire cette musique. Maintenant de CP là, moni sika peut-être pas na bino ça. Ils ont lo sika teza, il y a sika selon conception, il y a les padres. Selon Watt bino dans bobaki musique intelligente. Bito bito ndimagiti. La comparaison n'est pas raison. Nous, c'est une musique intelligente. Il ne faut pas dire, hello, on est qu'est-ce que j'avais dit, et pas na biso, ils ont la tête. Ngapena tuna. Ngapena tuna. Musique intelligente, ils ont par rapport à nini. Et bon, je comprends ma cambo tetoki, nango zo loba keto prouver bat. C'est ça l'intelligence. Musique intelligente, bolo musique intelligente, ils ont par rapport à nini. Musique intelligente, ils ont par. Ngana tunyo quelque chose. Pourtant bolo ba, et ça slogan na bino. Yango na biso, et ça slogan na biso, une musique intelligente, et ça musique oh ils ont même biso na drum mususu. Oh bino boso continuer toujours ko boya. Yango nga na zo bisa bino ki boko boya kaka biso to ko kendaka na biso kaka liboso.
Milan les bon même ça va mongo pamba même ça va mongo pamba net ça bozo même ça bozo ina mino mambosa na mongo nini to bebisi oh wana bozo kende ba concert wana bozo pesa wana bozo même ça ngo pamba ils ont ça deux fois répétition droit d'entrée combien caché olympique combien te wana za siko secret wana na quotité siko quotité na rwani quotité bongo to jouer ngote bozo nani oh nani annulé concert. Et caché producteur a bénéficié. Je vais t'expliquer maintenant. Quand il y a une annulation d'une production, si ba colossal n'est pas annulé, il faut restituer binola. Oui, bité. Donc, Wata n'est pas important. Ni M. David Monso. Ba musicien bazongi mobimba eloba viezak. Et puis ndenge bayaki. Avant concert il y a samedi. Ba bengi moko na moko orchestre. En vélo. Yo kati bo perdre te. To perdre. Tant bazongi simbongo na salle. Papi bobo salagi. Ezongi. Oh. Mais nyoso wana facture wana nyoso. Il faut écouter. Il faut pas déranger précieux. Il faut écouter. Et côté batali après ba restituer là. Est-ce que tant bozo sale loko wana et ça la métier. Entre to biso to ba combattant ba empêcher bino ça la matière. Est-ce que bino bobi bobete suna Milan. Est-ce que mon ate ba combattant ba moi loko la bino bozo linga bo prouver ba. Na biso ke ngana za combattant. Omoni te ke combat na ngana sala ngona ni. O ba boya ki yo za akité yo za ya. Na biso ke ba o ba boya ki za ba combattant te ye ba to contre molema. Mais le bol ba pe batongo bo lo baté. Net yo za la na net. Talaka plus ba émission monsieur ou ta na poto talaka réaction ya batu. Qui prétend être un combattant. Mais baza ba combattant te ba fan ya ba orchestre ya batu. Bangonde comme un tel a beta te na ocho lo bango auto solo na lingala. Comme un tel a beta te yepé a beta te. C'est pas ça la lutte, c'est pas ça le vrai combat. Mais ça kabinote fali pas na concert au moni simbagité. Concert espace Schengen et comparaison n'est pas raison pour les car na même année faut besoin la même année fali pour pas qui ba visa te mais la team wata toujours qui ba visa. Fallait pour passer ronda qui n'a pototé, la team et c'est ronda qui n'a poto. Fallait pour pas répéter la team et répéta. Fallait pour passer la balance, la team bassa la balance. Est-ce que n'engé besoin, est-ce que beaucoup de biso ba congolais ya solo matu lingana raté. C'est que wata sali, boa batu moko bino ba journaliste. Il y a encourager ces messieurs. Ils n'ont même pas fait 2 ans et demi, mais ils ont osé que ça la makambu oyo, mikolo bazo sala ngo soute. Pour na ko prouver, ba de l'on de moi mabe pour na ko prouver. Ah ça on est pour prouver. Biso ba congolais to lingana raté. Acte ya malamu muninga na biso congolais sali bozo. Donc moni, so ki lelo, héritier zala ki le roi de la forêt to Jibem Piana. Olinga mona ba mito. Ndenge balinga ba loba na télévision ba côté là ba vie boni ba betite me comme je yo mona président JBT ba bisa ba bikoya Zénith ye bien ngobe comme kate ba bisa ki siko so bobete suna Milan au moins que idée à président Kofi bo ki ngote au président Kofi abi que c'est ma fois les ana musicien congolais mokote o déjà somba ba immeuble o déjà somba banda kuna mikili akoya po alubake abasu ba sangana ba sulana ba combattant ko s'attendre na ngote. Oui, ça maté. Ngana oumeli na monde musical auto kindia ba 17e année. Na yebi musicien congolais et puis ngana zala na orchestre minene. Na yebi comment c'est leader la fonctionne. Pour bino mo pe bo sangana. Pour bino pe bo sangana na batute. Kasi biso beto boy na biso ko sangana, biso tozo beta na biso. Te mama bebo. Poto soki to beta te to beta te mais yeba que ba voyage wana nyoso to ko kende. Na biso le 19 to na Milan. Après Milan, tu as la ville, il y a Italie, tu as dépense. Dépense, il y a Makassi. Tant que tu as Zonga, Canada, c'est quoi Italie Bisso. Bon, la stratégie. Qui, depuis les 6. Oui, bah, combattre, il faut pas l'entendre bien. Beaucoup maintenant la santé bobi bobi dans ça même bobi ça va répétition ba côté bobi na la moi système dit moi concert hein combattant depuis ba groupe ça peut ba répétition hein qu'on a biso siko que non pour ça la ka tout ça la ka mission moko boui compréhensive te faire comprendre et batou que cible au bino bo poni et ça faux cible nous tous les musiciens yebisa un musicien ni lelo présidence de la République Foutaraï to gouvernement Foutaraï oyo yebi. Mais moula, ba pekisi ba musicien nyonso. To solo là. Bo fana non kimia bo bongisi sima bozongeli. S'il vous plaît to solo là. Musicien ni gouvernement ou encore présidence Foutaraï. Oyo yebi. Pose dans monde au depuis cal. Que o pe bazora bazali. Netinani to solo là nan. Président Verkis.
Azo mon la présidence. Ça la commission c'est ça, mon gouvernement. S'il vous plaît frère. S'il vous plaît. Il solo il y a 67 000 $. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On est mon gouvernement s'il vous plaît. Non, pas ça exemple ya président Dilou Mona. Obi qui travaille à la banque centrale. Azo sala musala oya tangela hormis la musique. Siko ko lobaki wana mbongo gouvernement. Nazo loba gouvernement na biso et bimisi paiement moko boye pour na ba musicien ou encore présidence de la République et bimisi ordonnance moko boye pour na paiement ba musicien. Et ba tela bino déjà bosala nango ba fanti boye bidea. Ba président ça opesa bino 2 millions bozo. S'il vous plaît. 2 millions on est ça ko futa ba musicien. Ou bien wana frère, ndeni to so la boinette, to ça l'émission moko boy comme si toi bazoba moko boy. 2 millions ou on en expliqué yo. Wana naza pas président Manda chante. Président de la République a bengisa ki ba musicien Tuni Bango, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ba président paye à son âme, king ke sérémené ba papa wemba ba lobby tozana ba infrastructure te awa ya malamu po. Na ba enregistrement na biso na ba duplication na biso tout ne bazo ki idée ko bimisa 2 millions pour na ba tonga ba trouver ba moyen oyo koki ko aider ba musicien ba dupliquer ba musique ba ni na bango moko ba studio malamu ekota na mboka ba studio sophistiqué ne quelques musiciens quelques artistes parce que c'était pour les artistes donc na ba plasticien na ba peintre na ba artiste ba ni ba scripteur ba scripteur ba ni. Alors, quelques artistes, balobi mbongo wana to kabola. Tindenge moniki mbongo wana epesa mate. Eza mbongo te ke ba bimisa po ba futa ba musicien. Car même réunion wana ba sope ba kenda na kula o ebotaka na to ebito sa kuna te. Ezalaka mbongo kaya we. Utaka na poche président. Marché bec e otala mastana da dimula na suka marché bec. Bo futa ta transport. Hier azui a tena poche lobi te cameraman na omona ngoti. C'est-à-dire elonga na osengande bozete. Ya robeta wana une émission compréhensive s'il vous plaît. Donc mbongo wana ezali mbongo te ke non. Les ordonnances mbongo cinéma qui ba futa artiste. Moi je te pose la question de savoir ceux qui artistes et musiciens nini oyo ba futa mbongo na présidence de la République ou wana zate. Merci. Si ko place na olingande yango wana. Pour comprendre que baninga na biso bandeko na biso o ba combattant ponga pe naza combattant ba luka cible mususu cible o biso to ko luka za kaka ba politicien oye bien ngo dadi to ke pa ba funda bino na mambe bele bolinga ba momina bango to mambe se bele yebi oye ba histoire wana to linga ba momina bozora basi na bango bozora bana na bango tout netinga na boti mwana c'est mère de tout bana ba foyer na bango netinga na boti mwana na nga Ernestine ndenga zo kola wana Ernestine tiko nga moko na kende obala ou bien ezana mobali moko oya obalela nga mwana nazana leki na nga moko na ndaku bon nga moko na kende obala leki na nga ou bien ezana mutu moko uta libanda oya obalela nga leki siko musicien za mutu te lelo ba musicien kala bando benga ba musicien ba voyou mais lelo to na ba musicien ba na ba parler ba na ba via luxe ba na ba l'art à danger et comme il m'a une de kono père mo ba baline musicien et comme il ngo makambo moko bo normal hein. Donc pour la nini mutu alobake eza boete eza boye to meka ko comprendre makambo na banenge mususu total la makambo na banenge ya bien on se comprendre ce qui se passe na mboka na biso eza oyo biso to bulaka te donc biso to konda nga ba combattant oyo baswaka ba idée wana no balinga basi na biso balinga bani na biso nga nazala nanga contre bangonga nazala nanga contre bango parce que mutu o aboti mwana il faut tous attendre mutu mususu a kobala mwana wana mutu abotami na famille na bandeko tous attendre que batu mususu ba kobala bandeko na yo lutte na biso na combat na biso ezali combat il faut to combattre bato ba bongisaka ba signera ordonnance ya mboka mais dadi bozela na nous bocha mai na 20 kimia ekota boza solution ça fait 7 ans babo ya musique ebeta na po ozo mona te ata yo moko to kine pa botu ko beta na Olympia bobeti te mo te kaka bo suis tenté bo kile zuzu mo le na solution na biso pe tenté le 19 na biso to beta na Milan. Après Milan, tu as Rome, tu as Bandoulé. Et hormis Milan, tu as bango, mutuna na conception ya carrière na yi. Mutuna ta la carrière na yi ndengezo kinde. Hérité n'est pas bayaya wana. Ba toi me magi so. Ba msope ba kimagi. Mutua kimité.
ça qui m'ide mutu moko nde totiki qui bibati oyi kosenga permission pa héritier tanzimi mimi na pota nzimi atika oui alobi héritier bandanga nazanga banda na koma boye banda na botama na famille na biso ezana mutu moko takinda poto donc nga naza mutu liboso ya okende poto na famille na biso ayeko c'est héritier tanzimi wa pesa ke loko te po mimi na poto héritier te hein est-ce que vous êtes héritier bien est-ce que vous êtes l'homme le plus compliqué du monde moto na tembi on est beau film pesa ke moto pour ça na pembeni héritier oui ba peut comprendre. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a des timula. Combien de bateaux na poto na maison mère? Tena bina bana okabe bana kala. Côté na okabande. Si ko kabeza ka likonda, ko kabeza ka likonda ta. To elambata, ko kabeza pe ba cadeau mususu ya vie. Et pour até héritier na be mission sora na be mission ay mission ande ko solo bien. To longola wana na ebisio ko sola wana te ko zo pe marché avec bon lelo marché avec yo photo de Milan. Tala au moins bande ko na bino ba journaliste ata 6. Ba OK. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup moto na tembe mais ngane na mo ne ma na so sala on nega na tembe ne pas prouver. Et là on ngane na mo tembe pesa la bien. Tembe la bien. Baba tembe kota javel. Si kota o tembe koti javel les saini. Et bon, qui c'est bon nuit. Oui, bonne nuit. Au talent retour il y a le roi de la forêt. Ben oui. Mon ayonde. Ben mba qui est bien. Ça va. Ça va. Le wani sila kala. Na yebi sikolo o moko. Nini. Obi muto anda kende ko louer ba bus. Ko verser ba mbongo pour la location ba bus. Nana combien de loba na. Puis Roger mwana mboka. Sala ini. Yé muto kende ko verser mbongo ya location ba bus. Mais oh ya biso. C'est la malembe, mais mangambango. Malembe de. Obila ke na ya wana. Oh, mais ligne na yango wana déjà ngana na monde déjà idée na ça wana pour na ebisa OK. Puis Roger mwana mboka tendre ye micro ebisa yo. Ye mutakende oluwe ba bus na. Ye pas seka ebino. Ya seka ebino. Ti ya ko seka biso ta. Ya seka ba mwana omeka. To sali balance na nani. Alobi mwana omeka. To sali balance na tanyo na ba mwana omeka. To sali balance na Olympia oyo maison mère nanu ba sala balance na Olympia te. Ba pe ba kotikala ko beta na Olympia te. Oh, momnyolo. Da du mo lo ba mo na o mabe yango. Oh mais mangana ba nzela mo boy. Puis Roger oseka biso ni. Mais oseka bino ne bomeka kiti. Na novembre to beta to arrivé. Bon moi arrivé le roi de la forêt, bino pe bomeka. Je muto akende ko louer mituka. Bino pe bomona bomeki ka bomeka ka netika pera meka bino pe bomeka. Oyebi muto liboso bakende ko yamba. Oyebi muto liboso ba bandai makamba ko yamba. Pour ça qui na hotel. Tango ite ya wana. Nana yebisu kena zala ite. Ça ya. Ngakolo ba faire. Dadi mtabaye nani puis oja ba ça ide c'est na yo ba 3. Ah moni sikoyo langage ko changer kaka. Wenge na biso nga na yebisa bino wenge na biso ekoma net bana OK. Net empire bakuba. Ndeni ce soir. Na ndenge ke ba nostalgie bango fu ba betela biso ba nostalgie kaka. Lelo soir bango. Chaque dimanche ba comme isiko ko lamba na la zamba ba lambi ba makoso ba mipanzi. Bache bate bambo zaki kune zala be ka bongo te zala bongo te kermesse de la paix longo déjà te kermesse de la paix te kermesse te na bi wenge seri biso to na wenge za wenge ba héritier bazar mais lelo héritier zala sous en plus na bisa ki OK ngana bisa ki OK ko miela zati tika ko tika nene miela zati miela zala yembela nga vocal moko ya miel na album mo. Il bon mais président Wera. Il y a président Wera. Mais siko ki boussam pipe zala anani. Président Wera a changé ba idée. A changé ba idée par rapport à nani. Par rapport ya kolongwa héritier. Il a vu de makambo nga bo benga nga prophète. Ça la mission na on a bisa ki OK. Na wenge mo. Wana wata mtolba bon. Ocha wata pourquoi pour nga na uta wenge. Yo pour ça kana. Yo o expliquer nga nani. Lelo yo no za kana wata. Yo ko expliquer nga nani na wenge pour nga na uta wenge. Yo za suna wenge te. Webi idée ona ndeni ke président Wera sali on pona bongo. Expliquer nga na mutu moko ya wenge. O na yebiti na yebi bango tout. Te ba nzu ba koti sima yo yiba. Neti nani. Bobby on a te Bobby on a dit non Bobby Ronaldinho c'est mon ami. Tu zaka na etanga wa betali solo. Des poteaux. Jum susu na se rappela na ko mama wenge to zaka ngai na yo na ye. Wana ngana za na wenge. Zo lo baba ndaba démarche wenge wana yo za so ko lele sheo. Wana kutu wata longwete. Wana so betelo masolo yo baneni oso. Voilà. Pe na solo la. Yenda bande ko banga.
Bobby Ronaldinho c'est mon frère. Moni Bobby Ronaldinho. Kimana. Obi Pichu Kimana. Ok. Obi. Ok, bah tu songa na ibe ba iba. Ozolo ba pona bato. Ozolo ba pona ngati. Julien Zao chante. Didi mwana ya papa kinwani. Didi na lula yo na nteme. Mano eba te. Nebo yembate. Roger Lekio na wema. Puis Roger c'est un chanteur. Lekio na wema. Voilà. Obi Pichu Kimana. Le cas qui te reprime. On a swag.